Bonjour très fidèles internautes de 3W Fimbouna Fimbou News. Eh bien moi c'est Rachel Bilou, la poupée Barbie de la presse congolaise, la poupée Barbie de la presse congolaise, la fraîche bébé bio. Donc canne à sucre, micro la canne à sucre, la bébé bio, la canne à sucre. Désormais suivez-moi ici sur 3W Fimbouna Fimbou de Ken Piana, Papi Kelly, Awande Masolon aux Lengi, Awa désormais boybenga par-ci par-là, mais bon mais ça non parce qu'il a commune des arts. Faut mais ça non parce qu'il a des arts. Quelqu'un a dit parce que nana candidaté à la fraîche à la bébé bio de la presse congolaise, Rachel Bilungwa, Awa, Fimbouna Fimbou News, Fimbouna Fimbou News, Fimbouna Fimbou News, pour retenir combo, pour le par-ci par-là, pour s'abonner massivement. Bah on a pour ça bolanda la émission na biso, pour sa actualité mboka na bino très cher Congo, pour s'abonner Awa, na Fimbouna Fimbou News. Et c'est moi Rachel Bilungwa, la poupée Barbie de la presse congolaise, n'a invité Bino Belé, n'a invité Bino pour s'abonner vraiment Awa, vraiment à des masolo Lengeza Fimbouna Fimbou News. C'est bien moi la poupée Barbie de la presse congolaise. Merci, pour s'abonner donc, pour s'abonner et belé, il y a belé. Bana monde entier, Dr Hakim chez Bijosé, le numéro 1 africain en phytothérapie. Dr Hakim Alobi, malade nyonso et bikaka, sauf liwana ki mobange ne et bikaka te. Tozali na ba produit à grossissement des fesses et des seins, agrandissement pour hommes, longueur XX. Et l'ombe ya papa est comme moulaï pe munene. Poudre magique pona kobongisa nzoto ya bomwasi elongwa solo mai te foko pete. Monoko solo, nzoto solo, diabète, hémorroïde, faiblesse sexuelle, myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, sans opération. Ozalina li bumu munene lokola yangando, carie dentaire, règles douloureuses, paralysie, rhumatisme, épilepsie, anémie SS. Cabinet Dr Hakim atinda kabakisi nae pe ekomaka. Le numéro 1 à traitement naturel. Ndeko chinois yo aza komela bakisi na biso po azala na makasi ya kotombola biloko oyo tozali awa na kati ya ngwanzu. Ndeko boza komona awa mwana na ye ya sufraki mingi na épilepsie. Siko lelo grâce à traitement naturel épilepsie na ye esili. Pesa bandeko mbote oyo nyonso baza kuna donc apesi mbote abande ko souffrir na hernie lelo abiki na hernie. Je remercie le docteur Hakim pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci ma seule échographie. Azama na mobile. Akopesa ekomba docteur Hakim. Ninashukuru kukutana na docteur Hakim. Tozali na rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na sima ya BKTF Acropolis. Ngaba croisement Kianza Université are Vodacom, même bâtiment na shop ya Orange na Vodacom. Njili ya Rebitabe en face ya deuxième porte ya marché à Liberté na immeuble ya Auto École Camps. Cité verte are Libulu à côté ya Grasse Market. Tambo nzela ma campagne entre Yare Mabaya na Maison Mungu avenue Vivi numéro 23. Brazzaville na Texaco la Cheme 99 rue Congo pembeni Yare ya Basansa oyo kendaka mkondo la base. Pena Makelekele are Angola libre en diagonale avec la chaumière. Benga biso na Kinshasa na 089 86 27 692 081 99 91 100 aidé na Brazzaville 05 360 82 26 04 487 51 15. Je suis déjà là au Pogomène avec ma baronne, Karine Moko de la baronne, franchement de Paris, donc tout le cadre a parlé de la basket na biso, il y a tout le bande Olympia yo, tout le macasse, moi il conseille mettre mes santé pour battre télé, il mettre la baronne, donc là déjà pas pour chérir what tazawa na battre bazar, il y a plus au pays dans le ça la honneur. Vous allez voir la battre il y a États-Unis, il y a New York, il y a Nollywood, du Colomba, il y a faire un combattant. Bonjour la baronne, ma baronne. Bonjour Rachel, la canne à sucre. Ken Piana, na moi na te Ken. Au moins il y a un bando si marabina na bando. Moi ni vient nga mama Nalo maisuni. Yo ba comment bobo yo de se na chede abo. Elegantissimo. Jalo baba Patrick match pour il est parti remise. Merci beaucoup. Voilà. Vous comprenez que tous en pleine ambiance, tout
nauti aéroport toza awa ken piana keba na mwana te donc toza na canne à sucre mikolo mingi il faut botalaka ye baptisé par moi-même ye aleki bango boyene na français aza na bino na taille aza koleka eza mwa pasi. Merci ma baronne. Alors moi on a dit que tu no Paris. En fait biso tozara de ana goga na papouche aspect zara potote biso to ande na problème a kombo eleki biso kilo bato kanisa Karine Mokonza za munene Karine moko ewa mona nga mikebo nyonso na yoyo yobo eka ko eba musala. Merci na Junior Kabanango coach meilleur bitter motema chimène Dior mon boss Junior mawe te bosso na kata na chassé azana kini kala mingi te Chancel Mbemba demi dia j'irai c'est que Momakila ba champion et un grand merci sous Nzambe viens na Gocho mascotte. Merci pour ma marque Komaki malgré mon repanzana déjà vu Gocho ya ni kelokelo ya kanto ya Miss kelokelo Choko pate ça mama kasi comme il s'abonne na kini lelo te ezota mélange à clim na dollar faut zana ba kabanango kocha meilleur bitter il faut zala na ba Youssouf Moulumu LL olaki ngate malgré zongi mon vieux loloa ba klende na vient na gibo kopolo kude ko rataka jamais c'est ya telemiana Kenny West na moi kim nae un grand merci na wata na nyonso sala et na bosan pete chocolat yaka mutasala nga suki ya grâce masikini wana za camarade en plus sœur na nga tokola même avenue famille masikini ye wana oh na bene coiffeuse coiffeur c'est là akoki présentation na pena ya mpaka yaya ba chuchu ya mpaka mwana bino zo tambwisa mobile na nga mingi solola na micro pekisa na lingine kokote okokote loba na chuchu te ya mpaka chuchu ala grand garçon chuchu kala ba masa lingomba pagara boye moi 50 000 vies déjà na ndengage na vitesse chuchu na lobino na lembi na bloqué on a lembi ko bloqué na ba WhatsApp Facebook yo na soli na mpaka ya no na lingite ko tambwisa sentite chuchu di maka yo moko po moni boy po na e pari on te ngato simba na banzoto kuna grâce masikini yeyo grâce au télémeli mwana moni mwana te kana sucre kana sucre bana simana na yo oningi sagie taka vous avez mis dans la baronne non t'es fatigué la baronne yo ye no soin yo c'est comme on fait ça yo faut voir kaka mutu moko yoko e bandele émission na suka yo waka Junior Kabananga jogo yo ka Junior Kabananga motema chimène Dior olali wana ngana pa na pena bano félicitations pour na boulot biso peto ya musalo ba riat ka jinga bayamba biso bayamba mione mabayamba biso ba viena nga Yves Abdallah et pourquoi pas biso peto yamba batunga sala nga isengo comment na bat ba sa musalo parce que moi musalo c'est quand lingiango o sa no succès lingango ka ponga na tangela ngote c'est le comment Karine Mokonzi na comment numéro 1 internet pour kana linga kiango merci et bon aussi comment va tout ça na biso kana pour pas ça yo na papouche ah ouais tende to sisi na ngazi asiko o sa pena papouche zela mama Diabo. Voilà. Champion. C'est l'ambiance pour comprendre Karato, l'ambiance awa Paris na katakine et arabe pour essayer de bakenda quelque part ba sal na bango bien. Ba sal musa na bango bien. Donc ezala kaka boy. Ezala kaka boy, toi l'ambiance awa ya retour ya héritier watanabe. L'homme ya moto na tembe. Donc tembe soliste na biso ala na quartier latin. Nenga za baza sérieusement marié. Mais fraîchement de Paris. Donc banda qui tient vient à salle à 4h du temps. Deux fois. La baronne à Moka. Niveau bazo lela yo. Niveau bazo lelo. Bango mo ba lela nga mo ba obeta nga lisusu. Check fou. On m'a
check fou, hein? Check fou, tu vas gagner tout le temps. Donc, ça check fou, et puis. Aka Foulek, en vrai, ouais, t'as Stomy Boy. Yo, mouta ba fourchette, ba tournevis. Mouta meki chou. Sola, non, champion. Champion, bon retour au pays. Merci beaucoup. Un mot par rapport, il y a concert en Abisso et à Olympia, où Zaki annulé là-bas. 3 heures avant juste les concerts. Bon, on a rôle au barrage Raïsa. Bah ennemi il y a la bonne musique. Bah ennemi a paix. Bah ennemi a paix mutu. Bah occasionné ba makamane ngwana. Ba na poto no surtout ba na ba idéologie wana tiens. Photo ba vérité ba na poto tout ba na idéologie wana ti. La preuve ba bien la biso tout Olympe Zaki déjà bouclé. Fandi totalement donc en place nyon surtout Zaki déjà prise. Mais sepeli ndo Olympia betite na bandi na yo muchopi omoni yo osela na Samsung makala babenga ngo se ba Samsung ni se Galaxy yo leader mobimba tangata photo mbeti nota oandoki esuito ozo tinga na olemba ngo poto na ukanga na mompapushi tala muchopi te yo isute yana yo aka soit licencié musala kendela poto kako senga ba 5 € liboke na terrain o patu soda ça no bien no benga na bango ezali nyango ah Jennifer Lito nyoso ka yo so pesa mukandate menyoso ezaki wana la baron na mboka donc vous comprendre biso toyaki wana comme il se doit etant que ba miliciens mboka toyaki to sala musala na biso comme il se doit toyaki to alaki wana toyaki bien encadré par la gendarmerie française to zalaki wana bokomona ba image babi batulibanda wata mais bino boza tellement honoré parce que bokota ki bomeki pe mo ba estima ya Olympia balobi différence ezali ga ya ba image ezali biso zaki na kati ya Olympia to koti na kati Olympia et puis ba staff to Paris ba alaki wana to na ba président Pongo Pontiac leader mon ami leader yeta on a koma ya maman premier soin abi mutunanga yo na bi boza mutamasano tana zo koma maman guitare acoustique ya sika mon ami président Pongo Pontiac leader ba pegi di binga ba alaki wana donc ba zaki wana encadrement ya kitoko ba ligo ndomba simba na poto tout ba alaki déjà wana ba somaki ba bien na bango c'était mais bon meki Olympia bon na to Olympia balance to Francis qui to contact bina na 4 Olympia to na 4 Olympia ba image ya ali to bandi déjà balance na so balance pe sili d'autre tra na 1 heure du temps après ma poto démarrer concert subitement to yoki mutu moko bo incendie mutuka na ye moko na libanda ye mo a pelisi mutuka ne moto oyebika mondele ya ko traumatisme il faut ya wate bela batu babe azo bela la wata si yo wata ne makambo to yebisaka bango nous avons cru pendant que les autres minimisaient nous faisons partie de ceux-là qui ont cru biso to yebaki ke makambo yali ki wata ne makambo to yebaki masolo to betango trop na ba parler chakali munga chali pakali ngomba ya bayo ebi donc to solo la trop masolo na biso to yebaki ke makambo yali mais batu musu ba sous-estimer ba comprendre ki réalité en autant to côté na Olympia to mani balance kaka ya pamba déjà et tchétchi mvundu yo moyebi résultat ne komaki bon biso ngala elo na kolo bakaka bandeko na biso to yebiki ba bandeko na biso soki bango ba décider na bango kaka ke kirti na mboka kufa na ngone bango ba zolinga kufa wana et comme il kamuna bango biso to yebika ke to sa moko na bango so fongoli makila na ngai omona ke suis congolais ya bango pe baza ba congolais mais oui ça quand même orchestre moko a félicité parce que ce moni orchestre belé panda nango mais poto pe comme moi passe poto pe comme moi passe mais héritier watanda ba ke na orchestre mobile makambo to mona na biso okala to mona na biso lisu lelo te boke na orchestre mobile c'est déjà félicité bon retour au pays makambo zaka héritier watanda baza makambo biso to c'est na biso le 28 to beta na biso na stade na biso to saka Paris na biso na ki des fois te donc Paris na biso na kin bana donc bana kin momba na sepene boyambi biso donc biso tozali la team les orchestres bateau baza conscient c'est-à-dire des responsables to yebi makamuni to sala pour te zébélé kalaté à Canada bamboke belé belé États-Unis to kende to sala ka musana biso comme il se doit bana kin confiance bozana on va leader na bino boye bambote na pesi pas staff mobimba ya kina mona staff mobimba ya ba iso mobali ba yali donc staff mobimba ya la team ya ba Charlie pakali ngomba ba Francis Dibaya donc on a pesi ba fanatique na biso nyonso tout bote ba Jokas Mandula donc ba tout ba la bonne musique na ba na poto tout on ba mbagi biso bien donc on est ensemble quoi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Fidèles internautes de Film
na film toza déjà na Papouche Héritier Watanabe na kata mabele fraîchement de Paris. Bon retour au pays Héritier Watanabe. Merci maman, merci. Mais Héritier Watanabe na ba 3 heures il y a concert na biso Olympe 30 minutes. 30 minutes il y a concert na biso Olympe émission tozo zela to vanda ba télé to zela. Tozo zela ba news ba ta partout ba zo benga biso na dia na porte na lina kota. Civiquement bo information et concert les animés. Nakamwa bakata concert poani. J'ai tension de bande d'actes terroristes, d'actes criminels pour la cocktail molotov mo ba garer voiture mo takimi voiture explosée. La poto lelo ba na état d'urgence. Et là ba acte bon faut la kataka gelo. Mais préfère bi bazele en maele. Abanda ko gérer batou, le la ba criminel ba djihadiste. Pour préfère bi si on sait gérer les kamikazes, les djihadistes, les criminels. On ne s'était pas préparé en conséquence, mais prochainement on sera préparé en conséquence. Mais il paraît que le 5 ans qu'on concerne Morotia Congolais et sous la photo. Oui, il y a un intox, il y a un intox, il y a un cabal. Il y a 300 000 $. Il y a honorable Zoé Kabila, honorable Jeannette Kabila. On a vendu la banque, naïe bango ka pour na pouvoir ba binga peut-être na mona ka bango peut-être pour mieux dire autant que na pouvoir bango na mona peut-être pour na le TV artiste mais quoi ba binga te ba na makasi na diabolisation pour bato ba otala na TV ba otala ba YouTube ba Facebook ba inao non makasi na yango na campagne de déstabilisation mais ba bosani ba okolisa tribalisme ba okolisa ba haine na mitema bato o mundu ba robeta te bangala ba hotelemela o mungala robeta te baswahili ba hotelemela o mukongo robeta te balu ba hotelemela toke wapi combattant balobi que eloko ebomi Héritier Watanabe na dernier moment ezaki tembe c'est là merci eloko ebomi Héritier na dernier moment tembe bo ba mission tout ba tchaka ba concert ba beta te bon ba yi ba tona te concert ezaki dernièrement le 22 mai concert pe beta ma été 22 juin et beta ma été et là pe tembe ba raison à l'okuta il se cache derrière Makambutu wana mais Congolais zo comprendre Congolais zo timbela malembe il faut qu'il y ait annulation un mois avant et comme annulation une semaine avant dernièrement il y a annulation un jour avant ou il y a 30 minutes avant peut-être prochainement ils avaient bétami après un concert à Souketan un concert ici là annulation même musique et bétami tout peut s'attendre à donc vu que Héritier Watanabe malgré raté Olympia de Paris mais on peut mettre kaka robeta na yo musique na poto robeta kaka balinga te poto za mindele musique ebeta mara au moins tomba ça mambwana mbilo azo contenir bangwana a étudier bango a jouer ba qui il a à faire prochainement obi musique na musique ba mbile ya bongo te gendarme bac CRS non ba ya bongo te prochainement tomba ya ba roya so na bulke bato ba ya ba zokisaka bato ba beta bato ba tumba ba voiture ba tchaka ba bombe donc ba roya so en conséquence obi tomba ya la bango bongo l'état français est géré ba djihadiste ba kamikaze bongo pour gérer bato contre concert ngana kamo la dernière minute mais concert est annulé mais lobby non attend to la muki na actualité moro formidable un mal pour un bien na poto ba lobelinga mundela découvrir moi banzembo bato ba sombi na iTunes na bato ba yebinga te ba Héritier Watanabe ba ta boye YouTube kombo na Facebook n'en parlons pas mais elon mo sur la compte na Facebook na mona elon mo doit comme hashtag moro la victoire de la haine qui montait à ma belle année monani qui montait à ma belle année monani musabato. D'accord, merci Héritier Watanabe tout ça déjà nasuka ya émission c'était bien.
Très fidèles internautes de www.Fimbu News. Eh bien moi c'est Rachel Bilou, la poupée Barbie de la presse congolaise, la poupée Barbie de la presse congolaise, de la fraîche bébé bio. Donc canne à sucre, micro la canne à sucre, la bébé bio, la canne à sucre. Désormais suivez-moi ici sur www.Fimbu de Ken Piana, Papi Kelly, awa ande masolon ozel lengi, awa désormais boye benga par-ci par-là, mais bon mais ça non parce qu'il a commune des arts.
pour mesano parce que nazandi a quelqu'un na seki parce que nana candidaté à la fraîche à la bébé bio de la presse congolaise Rachel Bilungwa awa Fimbu News pour retenir combo bon quand parti par là pour s'abonner massivement ba wana pour ça bolanda émission na biso bo sa actualité mboka na bino très cher Congo bo s'abonner awa na Fimbu News et c'est moi Rachel Bilungwa la poupée Barbie de la presse congolaise n'a invité bino belé n'a invité bino pour s'abonner vraiment awa vraiment ande masolo lengeza Fimbu News c'est bien moi la poupée Barbie de la presse congolaise merci bo s'abonner donc bo s'abonner et belé ya et belé. Bana monde entier, Docteur Hakim Chebi José, le numéro 1 africain en phytothérapie. Docteur Hakim alobi, maladi nyonso e bikaka, sauf liwana kimobange ne e bikaka te. Tozali na ba produit ya grossissement des fesses et des seins, agrandissement pour hommes, longueur XX. Et l'ombe ya papa ekoma mulai pe munene. Poudre magique pona kobongisa nzoto ya bomwasi. Elongwa solo, mai te, foko pete. Munoko solo, nzoto solo, diabète, hémorroïde, faiblesse sexuelle, myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, sans opération. Ozalina li bumu munene lokola yangando. Carie dentaire, règles douloureuses, paralysie, rhumatisme, épilepsie, anémie SS. Cabinet Docteur Hakim, atinda kabakisi nae, pe ekomaka. Le numéro 1 en traitement naturel. Ndeko chinois oyo aza komela bakisi na biso po azala na makasi ya kotombola biloko oyo tozali awa na kati ya ngwanzu. Ndeko boza komona awa mwana na ye sufraki mingi na épilepsie siko lelo grâce ya traitement naturel épilepsie na ye esili pesa bandeko mbote oyo nyonso baza kuna donc apesi mbote abande ko souffrir na hernie lelo abiki na hernie. Je remercie le docteur Hakim pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci la salle échographie. Aza mwana mobali. Akopesa ye komba docteur Hakim. Ninashukuru kukutana na docteur Hakim. Tozali na rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na sima ya BKTF Acropolis. Ngaba croisement Kianza Université are Vodacom même bâtiment na shop ya Orange na Vodacom. Njili ya Rebitabe en face ya deuxième porte ya marché à Liberté na immeuble ya auto école Camps. Cité verte are Libulu à côté ya Grasse Market. Tambo nzela ma campagne entre Yare Mabaya na Maison Mungu avenue Vivi numéro 23. Brazzaville na Texaco la Cheme 99 rue Congo pembeni Yare ya Basansa oyo kendaka mkondo la base. Pena Makelekele are Angola libre en diagonale avec la chaumière. Benga biso na Kinshasa na 089 86 27 692 081 99 91 100 aidé na Brazzaville 05 360 82 26 04 487 51